Santi a tout obéi ça va faire pour gagner tout balu kana mapeli. Gagner tout le kola amoni asala nanga guerre. Ngana osimbaka ye ponga pena masolo naye. Batu na ye ba ya kufinga ngana osimbaka ye. Wana ngombe zintoza uloba na sila. Pourquoi ko obéi ça bango te ngana osimbaka ye. N'importe quoi. Et ça, il y a un gros de cause à monter ma bête dans les vabots. De quand il y a un fan base, il y a l'équipe Elficante. Ça n'a pas été. C'est qu'on a 2022 au Nigeria au Benga la téléphone. Je suppose que c'est la Gana Yamba. Benga la téléphone. Donc pendant tous ces temps, ça a appelé un numéro nanga. Au Yébi qui n'existe pas. Dans la zone en Hollywood, nous avons joué à côté de la star nigérien qui est un rêve, rêve na bango. Boya bozo boya barona loyenge bobo sani kezaka rêve na bango yo boya ba film nigérien to tinda ba no ba ya cha film nigérien na c'est pour Gomez ne mutasali yango to ke na escopo pour quoi ko pixa bango te kana osimba kai n'importe quoi et ça ni nango mutakoza mutema mabeti na niva boy te kai ne mutasana ba et ça ni nango mutakoza mutema mabeti na niva boy te kai ne mutasana ba fan base ya l'équipe Elficante. Oh, na ba boni ale qui était l'écriture ale qui était ça la ligne yango ya malonga. Bozo ya panga les awana. Et bon papa lombe muta alongo lisa peshanga ba zenye belé la vie. Papa lombe muta longo lisa peshanga ba zenye belé la vie. Yesu. Peshanga compliqué libala bata papa lombe. Tala mobali o yongo beso imani la vie. Merci, omoni nenda m'exposer yo Les amis, na lingana lobelo o mwa mokea. Et là, on peut pousser dans la salle émission, ça va baka que on a eu la mato inangai. Et ça passé, et ça mawa. Toebi, il y a une réalité na milieu ya artiste et comédien. Il y a bilo a rolingana entre bango on a na ngolo moko ya ko samba ko tout toebi yango que c'est comme ça. Biloko ebuti ko bima bandiko boyoki wana ke papa lomba longo lisa e bazemi bande onanga eza mawe eza pasi nana pesa ndeko mosi moko conseil ozolandanga sur son de ma voix wana problème à conception mais aname conscience oyebi ke soko botaka te eza parce que tambola mabe ya parce que longola bazemi ebele bakata ba trompe. Et ça parce que au tambola mabe mususu ko zape que bakata ba tromper mais tu es consciente que au tambola mabe oui et cause à la paix moko ba cause tu as besoin d'une repentance sincère auprès d'un homme de Dieu qui a la grâce babela mawanzambe liko na yo sinon te obotaka te vino mobimba na opesa bino quelques témoignages mi mokoto mi balé. Bon, tous mis balé, il y a mis coussé très rapidement avant de continuer ma voice. Les amis, ça fait de la peine, hein? Ça fait de la peine. Mais on a fait un témoignage. Et ça, na mosel nanza moment musu na Hollanda ya zote na Facebook, alobi akendaka ko sambela pona sœur moko ya église, sœur wana problème à conception, ba ebika ke mutu akanga mabota ezala tata mwasi. Tata mwasi na bango moko ya ndoki, ka ndenge bato bele bakizaka famille. Nazongisa boy basalaka boy mukola mbongo do tala kutu bazongisa boy basalaka boy tala kutu balobaka boy mosel na nzambe wana pe na bazele bela kenda ko sambela pona ndeko mwasi wana abi wana bakobongwa na sika en fait kobongwa na sika te mais expérience penza na mamanza mezala te surtout que j'étais trop jeune bien que bazele ezalaki bonzambe ezalaki na makasi abi mukomso akenda anda wa ser wana parce que ando kenda kuna souvent bazo bonde la pour ça ça soki 2 ans soki 3 ans zo bota te bazo bonde abandi ko sala ba déclaration mosala nzamba ndo sala ba déclaration zo maudire batu na famille tata mwasi wa loboko bota te alobi na yoka voix audible ba otuna mais qu'est-ce que tu fais abia atal gauche à droite tali droite à continuer batunye qu'est-ce que tu fais accompagne les ngongo nzambe mo alobi mais nzambe question ngo yozo tunanga mais ne quoi na problème à mabota tata mwasi muta sala eboy abi aoka mungo loba na el tout na e bien loba na loba no vérité pourquoi abota kate mosel na nzamba me ko sonde ndeko mwasi azali na choite si ce n'est à quoi avouer abi non pasteur ndenga na aboye nga bakata nga ba trompe vous pouvez imaginer
abinga bakatanga ba trompe likolo ba avortement nde ba problème to pe ba réalité to anango ndeko azoloba na ebite titre bomoni guerre ba voice donc bato ya oba ofinga bato oba obimisa ba secret bato oba obimisa ba secret nde boyoki bakaki boyoki wana ke papa elomba sopisa e bazemi on dirait likambo et apasi so eza maambo solo soki ya maambo solo ya apasi c'est vraiment eninga na pamba te non seulement ça toyebi na milliers ya ba artistes comédiens ya milliers ba théâtre ba réalité o eza ebele ya ba rolingana entre et à ma mingi pona ba africain c'est très rare au mona ba bêtise aboye pa mindele mundele collègue otika la collègue master otika la master ezalaka nango ba collègue balingani ba master balingani mais ezalaka salité neti o abiso to sala wana te o azui obnyonso boko sangana wana et puis ya mabeko lekezake papa elombe wana abala ana mwasine na ndako mako longolisa bana batu bazemi bano nano abali te nana boti te et puis na bino bo sopaka bazemi yango de elika mususu toi tu n'as pas d'enfant mais oko longola bazemi ozotala te est-ce que ozo songer futur et mais quand même ma réflexion na mo musika bandeko nazo réfléchir par rapport à ba voice on a méditer na ici la boti na noté belle fille a boti na noté ici la boti na noté bango nyonso bana ya papa elombe siko tant toyoka bakake ya boye que dire entre parenthèses bois mikolo mais na pesi conseil ndeko moi situation de ma voix on a problème à conception oza conscient que César eza dit etamboleli na yo bima na mibala batotala te osopa bazemi otala te mususu bakata même na ba trompe. Maman, tu as besoin d'une repentance sincère auprès d'un homme de Dieu qui a la grâce. Nazo préciser. Nzamba mawa. Tout est possible. Sans cela, ndimela ngai. Robotarate o kangara bandoki. Mais ezayo morondoki. Ya vina yo. Témoignage à souka poto continuer ba voice. Mukomsu musela nzamba mo azoteya. Après ce témoignage à lobby, abana osa suivi à ser moko. Azana problème mabota bala zobota te. Na roluka nzambe comme ça moni vision moko na vision na azomona ni. Abana kotambola na ser wana na nzela. Et sali ke ba komi côté mo ba terrasse ba moni ba bébé moko misato. Na kata ba terrasse, ba terrasse ba kongo na ndenge ezalaka. Bana ngosko ba olela. Sko passer lobi na ser wana mama. Yo a un problème à mabota, talabana obabwa ki zwa na yo bango. À chaque fois c'est wana zo kenda zwa bana na ba okima ba olela, ba okende pa na ngamba pasteur. Bana bébé ba oloba te yete bazo kima bazo pa pasteur ala muki boabi ondo tonini. Alobi ya bengisi mama tala songe na zwi. Abi seno na loti boy mbala mo sera bando lela. Abi pasteur tana za na Congo parce que c'est wana na poto na France. Habita la zana Congo na ando bimana mobile ya bato. Et na avortaka 3 fois parce que na lingaka robota na été pas mobile ya bato. Papa sera ebisie bana misato nzamba pesaka yo bango wana. Donc fallait obana rolela ko belela mawa nzambe comme nzamba za nzamba mawa. Ayoka mawa zo bana kota na libumu. Tande ba tala ndenge tonyoko la basali na nzambe. Tala ndenge tonyoko la ba pasteur surtout so et pour ce que ça passe aux la révélation te yango moni ba passer rebele ba fingama ba passer rebele ba tonga ba on ba passer rebele ba lobana ba na ngoya te ba na moto te baza yango un homme de Dieu en tout cas tu as tout intérêt ya ko matisa consécration parce que place nzamba oloba te ou encore place mungongo nzambe ezate parce qu'il y a des églises comme ça Bokendaka comme à la routine bataille bobimi bokei. S'il faut bosambela point barre. Révélation est à la rater. Ça c'est pas une église. Je vais te choquer mais c'est ça la vérité. C'est une église morte. Oui. Place Nzambaza, il faut Nzamba loba. Place Nzambaza, il faut puissance à la manifeste. Place Nzambazali, il faut parole à connaissance à la, il faut prophétie à la. C'est biblique maramna loba nabino. Et ça si j'ai wanate mais c'était ça. Le loba ndeko belé bana ba problème sérieux. Misuba mabale koufi.
neti boyoka lisola Gomes à 3 mabala mais mabote ezate pourquoi parce que bakata et trompe mamu muta bimisi ba vérité wana parce que ya ebi histoire na et boka bakake aboye papa lomba sopisa Irsil Bazemi ngai te boyoki on a ba voice kuna si cela est vrai ndeko Irsil fois lukanzambe na ndenge ya solo il faut vraiment repentance sincère et surtout komitika ko sawandu ko s'abandonner vraiment na maboko nzambe et le bande auto continue ba voice. Monter, il en restera toujours quelque chose. Au banda qu'on utilisait bateau depuis longtemps la fille là. Mais nous avons yé baki keli auto na bino vous savez bilo rolien na doko au bimiso na poisa. Yo comment bimisa voice moi na tinde liondenge ni voice soigner za privé. Au bimiso parce que tu veux laver ton image, tu veux sauver ta peau. Tout le monde sait que Dieu est méchant. Dieu est trop méchant. Yo moto chimo na maloba na mnoko ya ofinga sila. Mais Ursil est changé le roté. Et bon si les bimana m'a dit c'est un secret. Et un secrétaire Ursil. On dit que si la pas bimana artiste mo boya wengi mais longtemps la communauté na otele bimana kana bino. Yo yebi ngape na yebi. O Ursil yo moi c'est sobe ko tabeta o mbata po bimana sobe. Siko ki grande dame ni yo linga osala. Ozo bosa na ke yo posa na passé. Ngana yelo teo so ba 2 minutes obimana 2 minutes obimana jojo ngona ba komwana na tangi po yeba na ba oyo ba yebi te yo ni Na lobby sikoto megana ko comparer multi système les grands ninja baleine na 2 minutes vraiment solo wana nini balobara nini parallélisme ezali madilu système na esobe ya solo wana vraiment parallélisme ezali boko comparer madilu système na esobe to na 2 minutes. Ah, pourquoi tu oses imiter Maman Beboyeko? Mais aucune Afrique na Nigeria, star nigérienne monte à Ebio. Oh, so Ursil yo ebi do ebi ta Dominique, o ebi Genziel, o ebi André mo ebi bango. Mais nini yo na ki niveau qui star na yo ba ini do ba yeba oti. Attention ba na préféré 1000 fois passer ainsi là que passer à Ursil. Et là mais sobe na ba 2 minutes. Hey. Ma salle là au théâtre là, bon ça Jojo Ngonda Gabo, elle est l'actrice principale. Mais si la joue à théâtre rien à terre, c'est pas parce qu'elle n'avait pas besoin d'argent, mais parce qu'elle a préservé votre amitié. Makambo matière bandeko na ngai boko yoka ya minene ya mbiji ya giba maboko wani sipilisinga te onganga lisusu na maboko ezali songa mwasi eza nini yango moto akoza motema mabeti na niva boye te ka yene moto aza na bafan base ya l'équipe elvikante na baboni aleki ete na écriture aleki ete azosala nini yango ya malongo wana ngombezi balobi sila bozwi ya pokwa merci maman Olive yaza makambo yaza makambo yaza merci maman Olive ya baninga bafi de chance ba miracle baosala makambo yaza nani yaza nani aza makambo vraiment veut dire merci maman Olive quoi te tobeta maboko na mpona mama ni mama abongisi bavia ya bato inzo Fatou Miracle amema mpo mobali na Brazzaville asutuka yo ntango ozongi bakenda kolala mobali wana akenda kolala yo obeta moninga yo biloba na bato oyo na Fatou Miracle koloba na te amema na Brazzaville amemako na Brazzaville okenda adieta epa kope na ye okenda otiki epa kope na ye asutuka kwenda nsima okenda obete mozitu via mozinzo yosipesha makolo poussière okana na saka na opa ayebisa Fatou Miracle na oki elengi te asongela mpe Fatou Miracle via bololo elongine yango mama mie mama mwa mozi so ome na niveau fo senga liwa mobala matelu alobi koza elengi te do veut dire diovin sangu kadikini
kadi gu kadi elengi mama na ngai nakufi bende nache pose bavosi pardon nakokontinue te nayoki mabe motema ebaluki nakokontinue nasu bavosi te bolimbisa ngai bana basi oyo bamabe olala o yesu nzambi tata nzambi kumazule nakonie nasu bavosi te bandeko na ngai eloko nalingai vraiment nalobela eza makambo ya ba infertilité. Le Seigneur m'a fait mis à cœur que je vienne vraiment en parler. Maman, si tu t'es retrouvée, Dieu miséricordieux, trouve-toi un homme de Dieu. Les amis, l'essentiel, le message est passé. Bavo soigner un milaïse, bilema ambasalité, un kele, ya soni na ya mawe na katika nde bozo kawana. Moninga memi moninga epa ya mobali na ye na sima mokongo yake kolala na mobali wango mobali wango panze sango epa mwasi no kuta za elengi te mama na nzapi mama tata nzapi abonnez-vous sur MDG TV mafuta ya sika nzamba pambolela ngai bino. C'était la grande dame na tolikat na bonzambe et commentez, likez, partagez. Que Dieu vous fasse du bien, je vous aime. Quant à moi, mon numba la sima, de bonnes choses, merci.